Équipe of Lolo, Dongani Ritten, flûtiste humaniste, pupitre percussion, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église humaniste. Papa, oh. À l'occasion de votre disparition physique, C'est quoi? Ah, tu peux téléphone là-haut. C'est quand même là-haut. agissant au nom du président général, le diacre Yamazola Lieye Alpha, est rangé pour vous rendre les derniers hommages au nom de tous les flûtistes et au micro, qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour. Paix éternelle. Le commandant de l'air, Mamboudedi Ramis, inspecteur général. Je te quitte, à vous. Dernier hommage, pause, du copie. Beaucoup d'années.
na lecture biblique oyo ebongisemi na ntina na circonstance oyo nde tokotanga directement na psaume 90 verset 10 mpe tokosote na verset 12 yambo tosengi nano motambusi ya nzembo abelema mpe mama mbongo apusa na kona libongo ibanza ukati muki mwana kyame detwa Zilwanzambi ukatila mukimwana kyame ebame sesalu kyangu nzanzambi Zilwanzambi ukatila mukimwana kyame ebame sesalu kyangu nzanzambi Tusadila sanu kyanzambi mukeleka mukeleka Tobondela na Kongo misatu ya bule Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe mulimo santo Nzambe na biso tata Simo Kimbangu Kiangani Nzambe mulimo santo totondi bino botondi poete yoza na bolingo epa na biso bana ya bato obateli biso mikolo motoba okomisi lelo mukolo masambo pona biso etali elembo munene epa na yo Nzambe melelo biso libota kimbangisme toyangani awa na ndako oyo babengaka ndako ya bawei na komini ya Kimbanseke na tina mususu te olongoli moko kati na libota isanto kati na libota na biso na kombo ya papa José Jangenda Kiangani ye wana lali Nzambe na biso nini tokoloba tosenge pa na yo po ete ebandeli yo suka ezali kobele yo maso yebisaka biso mutu na moto azali na matoi ya koyoka pe azali na motema ya kobomba yango wana papa pona lelo tosengi yo ete yo kamba biso na programme munene oyo ezwi biso kati na libota Nzambe na biso tobanda na kimia pe tosukisa na kimia nganga Nzambe asimbi Biblia azali moto lata ye mai ya kotanga eute pai na yo oyo nyonso ekoleka na esika oyo tikino tokokoma na centre d'accueil na kimia papa tokozanga te kozongisilo matondi tika ozala Nzambe na biso na ngonga oyo pe biloko nyonso etikali na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Na kombo misata bule tata mwana molimo santo nde tolobaki tofongoli mokanda psaume 90 verset 10 pe tokosote na verset 12 psaume 90 verset 10 tokosote na verset 12 etangeli ezali boye na kombo tata mwana pe molimo santo bomoi na biso ekoki koumela mbula tukusambo to 70 ans bato ya nzoto makasi bakoko koma na 80 ans kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi pe ya mawa elekaka noki pe tokendeke mbangu na liwa donc lakisa biso te mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele tozongeli na verset 12 lakisa biso te mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo amen. Botelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient à tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okilanga miulongane detwa Okilanga miulongane
Alors, seule la famille 7, et vous avez recueillement out. Les restes, nous allons payer. Quand vous famille 7 et 6, vous avez recueillement, donc si moi, espace de ma pied gauche, parce que ici, vous allez prier, lever du corps, donc il y a un centre d'accueil. Tout le monde hein? Tout le monde hein? Tout ça, là, les contraires, s'il vous plaît, que c'est qui discipline des amis. Biso paso, tous les matins, ça, tu veux que vous m'attendez en gamba. Donc, tu dis qu'à tata la biso, tu veux que Azaki soda, mon nene, combattant ma casse. Alors, c'est une chose, nous allons vraiment essayer, et que tu dis qu'à tata la biso, la MCD. Néanmoins, vous dites qu'à Nzela, la musique, na sengi na maman conseil direct na ba maman na ba ndeko sobana boneka sikakani osana ngima pete tokoba na programme itika ndenge tolobaki botika nzela seule la famille simple s'il vous plaît. Anglais, anglais. Mama, sana Mexico.
Sociale et la surveillance humaniste. Voilà. Namangonga Mouké, s'il vous plaît. Namangonga Mouké, Bambate, Toza Penda, Nassima Yangonga, Sosungana. Voilà, merci. Voilà.
à Tata Moïse. Kiangani, Nzambi ya Ludi, Nzambi ya Yenge, Nzambi ya Zola, Nzambi ya Walakazi, Nzambi mkati kwa bantu. Kiesi kekalelo kuna Zulu. Evo mumbandu ya metu karabuni mengetu kwa wana moko mjungula yusuni midiamba. Uno ilumbu. Kesa dikele kunimaku. Kesa. Data yangenda kultima Joseph Kiangani. Nzambi yetu yani kasidi yebeto kintuadiko dina vutulombele Nzambi yetu ngeye mustumene visa mamonso makasadi nimukatika dibundu unandia tusulo dibundu mami kasadi di papa lumbanzila tata simoni kimba mama mwilu batata mvuala lubanzila mwaneno yani kele kesa kanti wunu lumpokele bika yani kakala kimpofila mubeto data Joseph Dengenda utukangila ninganziko segeto utulemfukila utakwenda kumasemeto ngekalambani mubeto tudile mfutu tala kutu sisidi mvita mchatu malema mingi mtokutuange mpasi kuna ngeka kuna utudila kumfutu kumasemeto masifu mumamonsono mafengu muka inavunu mungu katuna yongako mkanda wa Yohani kapuke kumia alifo foto Kristo alifo entima ngeno kamimoni mpasiko morongele kwa tata mkuna kunidikila bifulu bosi kuzabaka mosi katika beno mkuna fila ya CD inavyo papa tata Joseph Dengenda kuntima Kiangani ndondo wizi dikoko lumbanzila banzila mes familles sainte kasisidi et banzila mes familles qui mbangisa à travers le monde mbasi vote sadila salukia kubontu utaketumina inavutangu ifweni situtomula nitwa sedieto munata kuna sante dake pe kuna nkamba yokuselemea sika programu ya yonto isidi bika ngitata mwanda vela tata simule kimonkiangani watutambu sabontu kuna bizulu wako sumbule wonza wekala na pi ngatu ngunu ya nchukusunu yekilo kuturatula nito mnanzoani tuita kubongo na yerusalemu sika tulombe luvuva mulakala munazula kwa ngese ye mwana yetata mwanda vela amen elubami boyi toyo kana malamu discipline ezala ba service biso banso tozala loba moko awa nzote zotongoma biso banso tofanda na bakiti bisika tozala voilà tuyoki directif
Photographe, bon avancer, beaucoup ça, beaucoup ça, beaucoup ça va au vide, ça la mouvement. Attention, gardez, coup. Téléphone.